soki le roi de la forêt abige moi na liboso ki ngani ya mabete ko engagé mais biso ya retumba na big star mais yo bitela la cause ça c'est mission na confrère na mona rotanga kombote alobango batuni mambaka bosabi kabosa wengeta voilà nga pona répondre la coste na obangate pourtant il y a le tu peux dire président la coste na ko le président na ko ba président na ngata mais ça c'est que projet de la ya parmi les leaders tant que bosa beta na big star la coste en lobeta basala ya union sacrée atene gomi opanzana panzana bato gomi olegana te voix siliki wa toboki pour et donc il est bien été faut ça mamna ninga structure laissez Léo ngana ko fanda te bona temps ambassadeur wana ko malade so ezana bato mo baza po ba déstabiliser mokonzi ba beta président nga massa to yokana te mais na ko fanda ka na beta masolo ya Léo ngai pona beta masolo na bango za mukolo bango ba ko reconnaître que Kabose Boulembi aza artiste oyo apesa makambo pa zo pesa on peut asunga bango. Ah oui, ba tuninga décor aza wapi boye. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Si o mona presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le Cité Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango opona ko bénéficier na triple action pona bayeba zali na mikili ya poto
balingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse ototieli bino. Maxi Bio Café et pour na kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile Silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez déjà ébélé sur Afrique Info Télévision pour s'abonner, pour commenter. Et ça va vraiment bien, pour comprendre l'écriture, pour savoir information dans temps réel. Nous vous avez des difficultés, vous avez information, opportunité, visionnaire Afrique Info, pour ça. Frank Stemai Kisuka, en tout cas, grâce à Dieu, merci Badinga, dans l'équipe Mobimba 100% Star. Merci à Montréal. Lui, c'est Merveille Mampouya et pourquoi pas à Djino Massampo, comme je le dis toujours, à notre cordon Chaton Kolo. Atolté nous oblige d'être avec nous aujourd'hui, artistes et musiciens. Pour Bangounde, musicien. Pourquoi on a dit pourquoi vous m'avez dit à l'Obiboé? Parce que Bangounde, Bangounde va bêter en asma, ça va de musique, nous tous bien musicien, basiste, il y a un groupe, il y a Kabose Boulembi. En tout cas, c'est la toute première fois que nous avons eu cette opportunité d'être avec lui. Vous voyez que Madinga a présenté l'émission sur les Zambala Liboso et Yemoko, comme Madinga Ozang, ça m'a Yemoko na Kachwana, a se présenter chef d'orchestre, comme je viens de le dire. Mais nous remercions notre sponsor officiel, lui c'est Fabrice Kitanvo, Parking Abadjogo de Pafro du site qui nous suit. Et pourquoi pas Arlette Magema, espoir de la jeunesse depuis Paris, à Déborah Foura-la-Douce. Si nous parlons de Déborah Foura-la-Douce, on voit Dynamo Kabemba, la belle femme, elle c'est la Lyon depuis Paris. Merci d'être avec nous, je viens de le dire, elle est là avec nous, notre invité. Si nous avons même langage avec Djino Massampo, on voit déjà notre invité, je viens de le dire, du groupe Kabose Boulembi, comme on dit, artiste et musicien. C'est la toute première fois que nous avons eu cette opportunité d'être avec lui, à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon frère. Boni. C'est la toute première fois que nous avons eu cette opportunité d'être avec toi dans cette émission 100% Star, comme on dit. Impressionnant par la émission de la musique. Non, ça l'a bien. Nathalie depuis Kala. Et puis les frères depuis Kala. Première fois tout ça, on a eu une émission, le même plateau. Ça nous a plaisir. Nous avons honoré. Je suis vraiment très ravi. Je viens de le dire au début, chef d'orchestre du groupe de Kabose Boulembi. Comme on a dit, Moukile déjà, Bayebi qui a 5 basses qui a Bumbu, chef d'orchestre à Kabose Boulembi, Bayebi qui est soldat à Kabose, tout le monde a bossé que ministre Zali,
Voilà. Faut bêta munition. Parce que c'est pour l'attendre vraiment à ce qu'un bas si vous avez non. Par exemple, il faut à Kabosé Boulembe. Voilà. Premièrement, artistiquement, si on demande une petite bilan il y a 2022, côté positif. Côté positif 2022, faut dans la claire et Dodo. Voilà. Tout est obimisa single na biso na combo ya Dodo et ça lui faut ça là. Travailler que et même biso Zambi. Donc ceux qui bobeti sont et que Simbi, il faut ebek sabino bandulu. Et gloire à Dieu biso à part nettoyer na balufu ba mwanda. Voyage na biso libanda ya liboso na Dodo na 2022. Les autres outils na Zambi Lusaka. Donc artistiquement sur le plan bilan 2022 et ça pour la récite ya signe na Dodo. Il y a un sali que les autres outils appellent Lusaka et sali. À part interprétation, vous prestez combien de concerts en 2022? En 2022, en tout cas, quand on a presté tout. Nous avons tourné à Congo Central, nous avons Boma, nous avons Mwanda, nous avons Lufu, nous avons Kinshasa, nous avons Chetemba. À part Bandou, nous avons privé, nous avons Matro 2022. Et puis pour clôturer, nous avons bonté. Nous avons dit que Zambie, nous avons fait Kuna. Banda tu Kinshasa une semaine et nous avons dit groupe ya Kabosé, comme on a dit, Kabes Musique. Kabes Musique. Avec les suprêmes de Kabosé Musique, on est là bas. Qui n'a pas de ça là quoi. C'est ba poulente, on est là bas fan na biso. Voilà. On peut pas voir na fan, on peut ça comme. Ba benga bon les suprêmes de Kabosé Boulé. C'est la première fois. Ah Bali. Baza. Ba kolo mouvement Bali. Surtout ba talo boyé partout au monde, ceux qui baza, on ça va on en 2023. Non, ba c'est pays ba bi que soda na bango yé. Ba reçoit information. Na 4 émissions et puis on va faire un programme pour 2023 Kaeza m'a chargé. Voilà. Là tu as un album en musicien et puis toi moi va tourner les tout Zambie faisant signer un contrat à Malawi et à Livingstone à Tanzanie photo zonga d'ailleurs tu vas en février tu vas na peut tourner moi Angola mais tu vas na Kabinda Lubitu Lunda Lubangu tu es Luanda tu zongi qui donc Kaeza chargé quoi. Calendrier plutôt, il a chargé. Voilà, calendrier il a chargé, il a fierté à la musique congolaise. Tant que je suis Malibanda, ils ont honoré le drapeau à Morezo Banda. Tant que je suis Kenya, je suis Maman Mastalanga Chaleur. À BTP Ming et pas Kabosé Boulembe, animateur, oh Lelo, ça a fierté à animateur Chaleur. À l'hôtel depuis Kenya. Petit Nanga, petit Nanga, tant que là, Kenya. Voilà. Petit peu à Sola, on a venu me prendre. Moi, je suis Maman. Fils, même on a un orchestre. Voilà. Tant que on a un chef d'orchestre à l'époque. Un bon animateur. Voilà, il y a un mouvement. Les gens à Kenya, comme un peu père de famille. Voilà. Vous avez bien la négation. C'est comme ça. Ah, voilà, ça pour ça, c'est Dieu merci, l'identité, ça nous fait du bien. Il faut être reconnaissant à Batou Lelo, à tous à parcours, que Lelo n'a succès, mais il va bien, il pas naïf. Nous parlons de la musique congolaise, de Lelo, tu viens de le dire, d'abord, il y a des bilons de artistes et musiciens, et il y a des chanteurs, mais bilons de bénéfices, il tant que l'avancement, on peut dire, il y a la musique congolaise, Lelo de tout le monde, la musique, nous sommes congolaise, pour bino ne boza obeta sima bino ne bopesa la biso musique na mato et toyo rapena ba instrument lelo tango ta na 2022 ndenge sili qu'est-ce que nous pouvons retenir musique même si zongi na place nango et na niveau international nous pouvons dire international ou bien to zaka na bando biso tebi ke to zano ya okita non musique na biso eza nango mais il faut to la ba vrai au lieu to la ba faux ba vrai na faux ou ba faux donc musique na biso ya li preuve ne que net outil Zambie il faut comprendre les choses qui a les Congolais faut une distraction, une divagation de Kabosé Boulembe. Les gens se focaliser dans la polémique inutile. Au lieu de faire travail, au lieu de faire le boulot na bango. Mais tu as Zambie car ah Dieu merci na ipsayo. Ma mi se tanginga e belé ba ça succès na Kinshasa. Les cara Lubumbashi katia Sumbale sa kotambo ba anglais. Not you say artist from Congo Kingana no good. Bandela? Natuni brother come. You say artist from Congo Kingandi. No good. No, me speak but not very well. I am some difficult. Also un artiste on a bien anglais, avec intellectuel et puis na vu moi temps au Bambo on a trop de mena Kabosé. Fan na rappel na mutamaïle. Na fan na rappel na mutamaïle ya. Voilà. Donc so tuni mutu Nesinga. Voilà. Baya musuba no tuna biso. Ah, you artist de Kabosé. Ah, Kabosé is good. Thank you very much. Voilà.
Pour Kabosa bête pas général des fois personne. Pays ya anglais wana pays anglophone bakota trop même boutadika photo ba clair. Il y aura qui boutadika sur ba pays anglais. Non, nous parlons de la musique. Nous parlons de la musique congolaise. Pour la mingba comédie. Oui, mais les loyo ils ont le rôle président Fali Poupa. Na yo qui est na mboka anglais. Mais bato mususu zo ba tiara ba makele Ambri na biso Dieu merci divagation na divagation. Le long on a un groupe à Cabo Seboulembi. Ça tombe bien, tu viens de le dire, Bozaki Liban Namboka. Et nous avons de certains singles ou albums où Ebimi le long à Congo. Et nous avons Balle de match de Papa Chéri. Nous avons les gens. Balle de match de Zebuka. Générique. Zebuka. Quand on vend du Kuna, Balle de match qui au Sangonamo. Na yoki Zebuka, faut la clair. En tout cas, Papa Chéri, coup de chapeau. Na commentaire écoute na page na Yelo Mobachaki. Zebuka, franchement, Dieu m'est témoin. Zebuka, Papa Chéri, à part Barumba Moussous, net, photo de la claire, personne qui au monde Zambie, Balinga Choto. Mais Zebuka, coup de chapeau. Félicitations à Papa Chéri, BCBG Mobimba. Félicitations à Massana, fusée de guerre, Nayoki Boulot, Venanga Jantamissine, carré. De l'eau, tu as une légende. Kofi Olomide, comme on dit, ambassadeur il y a tourisme et amour en Abisso et il y a culture amour en Abisso. Les gens de Bimi et il y a pas mal de chansons, plus de 14 chansons déjà dans la première volume. Aujourd'hui peut-être un son il y a légende Libana, Bembe Bimi, générique mon ami Mukusamwa que je te salue ou à Boakinakati. En tout cas, les gens n'auraient moi quelques titres pour la trop net. Voilà. Avec peu moins de temps, il y a aussi sur le plan artistique. Mon grand mon père Azam Muto Torigo pour reprocher sur le plan artistique. Voilà. Non, défaut vie privée ma vie privée mais sur le plan artistique grand pas coup de chapeau. Il faut avoir belle mélodie, il faut surtout la mourir ma guitare, il faut avoir guitare. Volcan, chef d'orchestre Volcan en tout cas. Et puis il y a un mot bon, moni baya ba tcheba voga mangeno la cagnotte na oga ngona chez Temba. Voilà. Na Lusaka et pas PDG chez Temba ka embe na boîte. Bachaingo, nabi, veut dire donc si Bimsatsou va chanter auparavant. Pas mal, hein? Félicitations à grand-papa. Le 16 décembre, single Mori Bimen à Kishasa, Oye. Il y a Célosram, même les 16, Formule 7, il y a Fali Poupa. Il y a Outi Libanda. Il y a single Oye et Formule 7, il y a Fali Poupa, Oyo, et Bimen le 16 décembre. Bon. Pour former cette année 14 et 32 chansons. Sur le plan artistique, l'album il y a président Fali, Nagoigo Wanganate, Nazo Yokam. Voilà. Il faut de la claire faut ni Maramouta c'est le wadi. Par exemple Salo Yosala. Barumba nae, générique nae, na moni ou à tous ces pays ici-bas. Voilà. Malgré la Kango Mbate, maintenant on a eu bon de comprendre. Na monaingo, mais oh muso tout ni onande na yokangote. Oye single la Celo Stram. Te na yokangote. Puis pour na souligner moni. Bien merci à la soda à Kabose. Voilà. So ils ont un bâtiment bazar pour déstabiliser mon conduit. Ba bête à présent dans massage to yokanate. Laissez Léo. Ngana ko fanda te pour longtemps ambasser Léo. Voilà ko malade. Collègue domicile. Non. Même il y a des artistes émissaires, on peut dire à talent que nous pouvons dire à talent comme animateur, à comment peut Oyemba. Non, te y a des mamba Oyemba te. Ba on Oyemba va faut que ça. Le ba ni matelo. Bon ba batama mwana. Mamba chenza mamba Kabo Seboulembi ya Rotumba. Mais na ko fanda na beta masolo ya Seleo. Voilà. Ngai pona beta masolo na bango za mukolo bango ba ko reconnaître que Kabo Seboulembi aza artiste oyo apesa makambo pa zopesa mpe asunga bango. Pour moni noko wana tangi kombo album na ya liboso abeta mpe c'est aussi c'est pas mal. Non, nako tanga ba kombo na pa pamba te. Mais to balika mba Seleo. Na ko ta kombo na banga mutu te. Na liaka na ndako nete non na senga ete. Album na ya liboso mutasele ba ker tout Kabo Seboulembi. Voilà. Na on sera featuring na président Fali Kabo Seboulembi mutasele ba ker. Mais les lois les gars TV allo ba mabe pona ya Rotumba les lois les gars TV to mona ndesa beta Kabo Seboulembi masasi. Bata bon ndesa skembo ne na fani boy. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Photo de la claire dit donc on a beta dit parce que pour Nayo, on a manque à considération où il y a reconnaissance avec Kabo Seboulembi. Mais sur le plan Libanda pe na yo gité. Libanda. Et le qui est bela ba fibo na yo Libanda pour Zambie.
c'est le Liban kuna te bango bataba awa bayoka bango basaka ba polémique Zambie ko maka mususu wana mama give me how are you oui ona maka brother come what is your name kuna maka mwana ba polémique ba salade. On vient de voir single dosé, il y a miel de son, il y a aussi les bandes qui peuvent être dosé. En tout cas, merci beaucoup en tout cas dans cette émission. Non, je reviens. Dans cette émission 100% Star, tu obliges à ramouter, tu proposes à ramouter. En tout cas, ce qu'a ligné à répondre, ce qu'a ligné là on passe. On revient, nous parlons de la musique congolaise. Le lot oyo bisonyo stoyebi ba concert et betami belé na stade de Marseille. Le 30 juin, tu as une musique à 4x4. Oui. Et le 29 octobre, tu as na Fali Poupa, ou après ça, il y a le stade de Marty. Et le 25 décembre, on était là avec Gogan, Motonatembe, comme on dit, la poule, Guerrete, Watanabe, Costa Nostra. Oh, le lot papier Sagibiso, c'est que nous pouvons dire la bonne musique dans le stade de Marty. Tant que yoka ki otali, concert en ndenge bete, ya wengo zaki na Kisasa, et a Fali Poupa, tu viens de le dire, aux Aïnakin, et Eriton, aux Aïnakin. Qu'est-ce que tu peux dire na ba collègue no ba lycée on ba beta na stade de Marty wana en dehors ya ba groupe na ba musique. En tout cas, si le président JB bango déjà le 30 juin président JB à tête à Marty wana ye moko président ou à tête ango tant ba sangana bango tout mon amage no unité on est en toline. Ya mo na lo ba butu mo wengende ya wana pour le ba tuntu ko mbito to a wenge te ko chapa to ba place na wengende ya wana. Voilà. Bango devise à Wenge Zaki boulot. Bon chic, bon genre, on va dire bateau Stemai, bateau Moussala, au moins on a ceux qui petit plan et cagné. Parce que bateau polémique inutile. Na mon engo qui toko et puis président Fali pour pas coup de chapeau, na zala qui awa, na somba qui peut payer. Normalement on doit y contracter pour na okende. Mais félicitations président Richard Goga na mi somba qui peut payer, mais tout ça qui na voyage. Na télé on internet carton et surtout pour la président héritier. Ngai na zolo ba mana on peut faire ba force pour aza artiste au photo encourager les loyo bana bani carrière na ya celle no ba mbule belete bana bani ko beta ba album na bisi ba album belete mais a osé aza muta pour encourager puis c'est un homme félicitations na et puis voilà on a retenu quand on a bango tourner ba beta qui la bonne musique et puis c'est ça nous disons à tout moment que c'est le Congo qui gagne. Voilà. Et nous attendons la bonne musique. Et nous attendons la bonne musique. Rien que la bonne musique. Merci beaucoup. Nous parlons, tu viens de citer Wenge. Nous parlons maintenant de Wenge Musique à Maison Mère. Et place où tu es en dehors, il y a Big Star, il y a Général de Fawatika Bisso, il y a Kabose Boulemba Outa. À l'EKP, na Wenge Musique à Maison Mère de son excellence Ngama Makana Weranson, au Lelo. C'est jour Madame l'État d'Amérique, na chef d'état-major Papi Kakol Sebo de la machine. Merci à Odile Lemanza Kamwa Sinzambe, comme on dit ce pays, à Élisée Bokota Stem. Lelo clan Wenge. Lelo na histoire n'engé pesama, biso stoyebi le roi de la forêt. Et bah tu beta conseil na Bandundu et baleki ki kwiti et baleki ba y a pas mal de villages au baleki na province à Bandundu. Tout le monde a outu ko rappeler biso na o biso tu batoye bakate que fils aîné ya Wenge Musique à Maison Mère c'est Didier Lacoste. Tant bino boyo kaki en attaque ba artiste et loko bino boyo bakate et boyo bika ba mise baleki belé on peut pas interpréter tout ça au toloba avant mais tant boyo kaki en sala bino ba koko ya Wenge. Pour za koko ya Wenge. En tout cas, c'est une bonne question et ça mérite aussi une bonne réponse. Voilà. Au moni Wenge Musique à Maison Mère et ça le roi de la forêt. Voilà. Oh tout vers la biso le roi de la forêt au loba. Yangwane mukili fo ndima. Voilà. So ya lobi que fils né ya Maison Mère eza muto atangi kombo. Eza mabete. Didier Lacoste. Eza mabete. Tu peux citer, tu peux Dieu merci. Mana ngomoninga défaut na ngai soki eza na batu oyo. Voilà. Balukara ya rotuma progresser té. Na tanga ba kono. Donc parmi batu na Lacoste c'est pas na kati. Mais yobite la Lacoste ça c'est mission na confrère na mona rotanga kombote. Voilà. Alobango batuni mambaka bosabi kabosa wengeta. Konga na ofana ngana beta maswa la Lacoste. Kabo ça Wenge 50-50 Big Star na Wenge mais à 100% Big Star. Voilà. Mais à ça la passage na anti-choc, à ça la passage na Wenge Musique à Maison. Voilà. Yé à moi na général de Fao. Mais à ça la passage pas le roi de la forêt. Donc à ça petit à le roi de la forêt. Voilà. Petit à grand-père Bozi Bozia.
mais le roi de la forêt mora yebi ke ya kotumba po muta pesa kabose kombo ya kotumba eza le roi de la forêt voilà soki ba Miss Margot yo ya kotumba tant ya kotumba sali et c'est la comme na suka 21 maga ya kotumba pa yoka melopé donc je disais soki le roi de la forêt abige moi na liboso ki ngani ya mabete ko engagé mais biso ya kotumba na ne big star voilà makambo wana tuka totala yango te babunda nango babomana bazala bana liboso bazala bana suka bazala bana 4-4 bango nde bakoyeba voilà maman na bino te etali biso te nous parlons du clan Wenge Ferrego là au biso o ya lubaka na biso ala papa leki ya Wenge et Lelo ça commence à il y a beaucoup de gens bakomi koloba déjà il avait raison de le dire Lelo son excellence ngama mangana wa raison il vient de confirmer premier fils c'est Didier Lacoste na projet à dynastie Ferrego là Didier Nani c'est qui Kabose à l'école la maison mère mais qu'est-ce qui fait que a se retrouver dans le projet à dynastie azaki ba benga qui était ou yem taboya non ils ont projet à bateau ils ont obligatoire non c'est ça que j'ai demandé azaki appel était ou bien boya en tout cas ils ont Didier Lacoste aboya yemo oui mais ya kotumba ndesi marambo lobi wana ils ont projet na bango et puis ezaki projet na bango ya bana maison mère il y a bana Wenge nde bango baloba bana Wenge ya kotumba ne big star do marambo wana etali ete puis na phase mususu pour que vous salon la makolo na ndaku ne aya koyemba na mutu il faut contrat ça bien établi bo signer aya contrat ngo za comme 50 chaba 100 chaba bo signer c'est bon aro ya tala ta casque ye deal mo za mutu mo sel deal na po ya ba pièce 5000 10000 pour ça na wo acha ya kotumba ko za 10 chaba ko za 5 chaba po ya likambo bo eza ke ba collègue ne ba bengisi il faut que y a cop moi mais 50 chab ezawa 100 chab mais il faut les rappeler na norme mais les na bureau tout dans la CG gigizo azawana ba élaborango ba boni que bon c'est bon akeye marti ça kemba na nga divagation ka ba okendete et projet à dynastie to yebi ke comme na ezate mais to za na projet mususu oyo lelo oyo eza idée ya son excellence ngoma makana we ranson mais mutu oyo on peut dire à chapeauter à moi à dire na projet wana c'est Didier Lacoste lelo otso ba sengi Didier Lacoste a tourné point de vue na yo ou a sengi ba tourné Kabose Bulembi Didier Lacoste ko yemba na projet wana oyo et Kabose Bulemba ko yemba attends yo za pembe na Kabose o ko permettre ya kende ou a kende te soka kende ba réseau pesi biso soko boya pas kende ko pesi ba réseau d'ailleurs Kabose Bulembi RDC a koyi ko boya jamais appelle le roi de la forêt OK c'est pas de Didier Lacoste non c'est le roi de la forêt muta bengi ya kotumba ya kotumba oya mais koyi ko za te pour le roi de la forêt benga ya kotumba a lege pas musicien moko bazalaka na bakabose na Wenge pour musicien abenga kabose alors yaka be wa bengo non mais ya comme numéro 1 ni ya ba bana oyo ba longwa na Wenge musique maison mère fils né na bango c'est normal il y a wana maison mère kabose la ne passager na maison mère c'est ça kabose za passager na maison mère so sali analyse président Richard Watanabe na yoka iba odia dernier fils à Wenge maison mère mais ex éviter le Kabose Bulemba ya tant président Richard Watanabe ya selon histoire Kabose ye yes comme benga ki mwana suka ya Wenge maison mère oh tant ya ye après Kabose donc Kabose ye après Richard Watanabe donc Kabose ça qui est passager bango ne bakolo Wenge maison mère mais il y a retombé ce qui est vrai considération mais là ma casse et pas ya le roi de la forêt ce qu'ils appellent le roi de la forêt je crois que le roi de la forêt a un bureau orchestre n'est bien structuré la CG Junior Katakata oui et aux alateke la ligne musicien roboté on est remis divagation il y a retombé oyate so il a costa bengi Kabose OK et ya oyate ya retombé patrimoine ya mboka oyo Kabose Bulemba za patrimoine aga musicien manteka na lipate oh yaka noko yaka yemba te mama wana te mais un projet oyo au CP non quand même que la cosa ça la parmi ba leader connate so que ça projet le roi de la forêt ngai a CP non mais so ça que projet de la ya za parmi ba leader tant Kabose beta na big star la costa ndo beta olobi nini tant Kabose Bulemba beta na big star et pas général de FAO la costa ndo beta faut tout dans la claire la question posée à Didier Lacoste oh qu'est-ce que vous le mwana yes quoi vous la teka za liboso kuna alors te eza bongo te donc yo permettre te Kabose zala na sima Didier Lacoste lelo fona lo ba vérité Kabose Bulembi balobara na français respecter les gars qui ont vécu ça c'est ya kotumba tanga zo yema na big star
ba leader ebelo mona on Dieu merci kamenga sommet des sommets mais président Montana kamenga tant ba yema na bix ba leader ebelo ba na ba orchestre ba quartier misu ba beta na ba orchestre ba ngiringiri misu ba beta na ba orchestre ba yolo nesi la Coste Ando beta na ba yolo ba no beta na ba orchestre quartier là ils allaient passer au rappeler ko être histoire vraie bango to ba lobaka ba to mona ngo normal ko kabose bulem lora lobaka te et moni ke bango ba sala roi ba lekela biso na maloba OK kabose na so bien formé. Mais oui, il faut choquer dans la palais, mais il faut répondre. Pour y retourner, moi, on est bien formé. On a pour répondre, Lacoste est en bangaté. Pourtant, il y a le tu peux dire président Lacoste. On a dit que le président Lacoste est président Lacoste. Lacoste est président Lacoste. Qui est derrière toi? Hein? Non, non, c'est bon, on a mis sur le logo. On a mis Simana. On a mis Simana dans la moine à Cabosé. C'est Cabosé qui est derrière toi. On a sur le logo na TV. Au bangaté, on voit Mazota là, on est un patron de la famille. Ndenge mora lobi ozobanga te ba dire na yo que la Coste oyemba te il faut qu'à son excellence ngamba maka la version de abenga sur la Coste OK. Mais il faut que exception non il y a Kabosé boulé m'appeler l'ensemble bonda. A ko sutuke la makam souste. Aloba agazul zulman a préféré n'appeler la Samombonda. Batindika eta. Voilà. Lelo so bosali projet na bino bosa na bino. Et obligatoire te Kabosé boulé makel. Mais ce qui ça appelle il y a les rois de la forêt. N'a pas respect parce que Kabosé a droit de matière ébellée par les rois de la forêt à Roya. Mais ce qui est bangona bango basanga no roya ngam no ipsayo. Je jure devant la tombe de mon enfant ya otumba oyate. Le long on point de vue na yo tozaki na miel de son à 100% star. Après c'est so opinion na ye nengeye amoni nenga kaniselaki. Le long pona yo Didier Lacoste, My Foudre, Muketonga. Mvoa mana bango. Babengi fils aîné ya wingi musique maison même miel de sobi ada fils aîné ya Kidiofa. O écrit pe ba problème ebelé ya bana Kidiofa o ba kota maison mais pona yo miel de sobi ça na raison. Ya ko classer Didier Lacoste bongo a défendre mingi ya bana Kidiofa ki a défendre ya maison mère. Bon wana za nena ucholo beza makambu na bomoni Dieu merci Kabosé Boulembi aza mutu oyo nena ucho ba tout à l'heure tanga bandi magambo e belo tanga wana yo kaka banda tanga te tanga bandi kama elo ngaite ngana beti bilora boma voilà tanga ngana beti bilora boma na Kinshasa to na montant ba yokaki ba ya belo ba komba leader ba na banda ba ya nini ba mise belo mona oyo ba zaki na ba pate ba ba yebika ba mise ba bele ngala za mukolo na bango sur le plan artistique il faut être clair il m'appelle en tout cas on se le dit ça a envie meilleur basiste africain en 2016 on a trophée na festival Good Music na République de Zambia à Lusaka quand on est à Zambia série wana ce qui est que bango na bango bazo potana yeweze on va pas me dire tout à l'heure que makambo ko le kana bon il faut le roi de la forêt à votre bureau abenga kingani yaka bat ba roya mais c'est que mutu moko ba che wana et go bimsa ba bitumba voilà yo mona ita kala mingi ta basalaki awa basalaki union sacrée atene gomi opanzana bato gomi olekana te vo asiliki o atoboki po ezoki le bien te fo osala makambo na ndenge structure papier eza awa tosala boye tozongisa nga mpe naza wana te lokwa porte parole na bango nga naza wana mpona lobela dodo lelo ria na di dodo ekangi monde lelo bato bakomi olanda ya kotumba aimmortalize vie na ye lita bembo mais toyoki bagénérique mosu ebimia babetiki bombanda zuwa te et puis balandi générique na pa lufu générique mo eucho bima kala ta soko yoki yango yokamaki générique na pa lufu mais Dieu merci pour la musique voilà non au moins bato ba tel so ba yeba mam to loba quand tu te permets ya loba ke buta bimi c'est loko na bino za na facilité za na courage otanga comme il peut ba balanda ibe banso ba éviter yo na bino na bete loko na bino oza na télévision na bino na TV bon ba générique mo bima éviter titre ya générique tanga biso mukolo nango te na bibo yo ba générique mo ucho mamikolo iba générique tenga na album ebimi ba singa yo sko générique nini boni makabo te bani makabo se bana kolo générique so za bino to la nyelango leti zule ma otolo baba yembe loko na ye atangi na komba mtaye yo petango baba betelo na mino yo petanga na lobi boy ba générique ucho bimawa ya nani parmi ba so ucho bimana somo pe bimi wana so yo kiango otiena générique ya lufu ya kabo se tangi na biso kokuni ya to beto sola do mon ngeza la ngwa ya kuta voilà merci beaucoup à tout merci Dino Masampu
mais vraiment pas télévision za rangonga ba sala biso simbula pe zo beta to kaka pona olinga ba internaute et to fana poto transporter message petit à petit to chiter au boy ko biso mutabeti générique na bino ba to olanda biso na biso to yebi na biso te nana beti ya bino lo ko lo barate ke ba beti lo mais Dieu merci ba kokate ah yebisa bango mais la peine yo yebisa bango ba tala yo yebisa bango ba kokate en tout cas Kabose Boulembi champion d'Afrique champion de ring Kabose Boulembi appela ça mon na voiture ça monter il y a autrement mystique. Kabose to sali constat mondial bête la sous rumba ta comment raming ba seben kwani mais ça sur le prouver te yem tabeta ça monter yem tabeta nia bandela ça sur le prouver na mboko te yem tabeta nia solo mide azana 25 albums a beta ka rumba tile mais biso beto beta tile l'autre te ko bimfa non musique à Congo to za na seben rumba et to za na rumba odemba to za pe na seben Nyon faut que na so mono beta seben obeti so mono beta rumba obeti biso za double sim ça dit tu utiliser seben tu utiliser rumba mais batuntu aka lokolo moko au moins bana dinta maïga na générique voilà au moins bana dinta maïga na rumba biso ko za des makolo voilà comme tu viens de le dire boza na studio titre album eza nini obo préparé titre album na fait pelletage ouais biso le tcheba nzembo nga pe na tchenzembo mon titres il y a plus de 12 titres voilà il y a plus de 12 titres. En tout cas, bato bani bazwa na ebiki bato belé bozana beso boyemba bango bato belé bozana beso bosala ndi bato kola ba Alex Intima na Washington minute ba séjour malab na Paris wana weya lipa li 3 fois moba depuis Turquie et à Christian Lembi par Zuri ya la bière de Lix bango ba vandwa ne belé ba appel na besoin ya ba dédicace ba appel na beso boyemba bango rota la caméra ya Dino Massam pour le numéro contact et pour na ba mona bino bo répéter wapi ba journée. En tout cas, ba tout bolandi biso merci na ba merma na bonne musique. Voilà. Il y a retombé à en plein studio, sur l'Indio Bima, comme question Bengi Biso, il y a Willy Mouchen 82 43 40 247. Il y a Willy Mouchen 82 082 43 40 247. On a un mot comme ça, on a branché pas mon cousin. Album Ezo Bima, on a fait mon ami, grand prêtre Moro, Boye Baratan plein au Bima. La minute, tu comptes toujours consommer d'autres générique. Vous avez un chaîne YouTube Kabose Boulembi TV ozwango so kepe na page na biso ya Kabose Boulembi officiel na Facebook au s'abonner au za news tout ya Kabose kuna to sara ba live ma medele numéro contact na minute yo en tout cas ba meloman merci ndebo ya maki dodo yango ndesa makamlango eza na générique monté bimi na minute yo le guido dodo zate dodo ne makambu ndena hauteur ba 82 40 et 43 40 247 na pesi moto trop pona clore na ngepa ya Excellence Landry Bissidi Chilo Mondoya Mokonzi Babi 2023 na maboko toza na vena nga parler du peuple assis moninga Alain Dinamo na Louvain vena nga Alain Dinamo yo yebi na pesi mbota trop pa ya la brine Mutanduskin mon ami mama ya bana mibali na kati Allemagne na pesi mbota pa ya docteur Yves Balengola na Londres docteur Yves Balengola les rassembleurs wana mona mupanzi una mère na ngai Gwani Matota top modèle na Caroline du Nord tala lelo. Merci à tout le monde. Gwani Matota, Motema, Yavé, Adelaï, Nzeza, les padres. Nzeza, Nengeve, Nato, Général des fois, nous, Bengaïko. La personne qui a trouvé mère Nangaï, Vicky Mabanda, maman sociale, Yann-Marie Mabanda, la personne qui a trouvé Toto Chic na Paris. Pour finir, base dans Saint-Etienne, Rifin Kota japonais, Kelelo. Dessiné Kelelo Nzambe WhatsApp mon ami Deborah Foura la douce et Merle WhatsApp tu es dans mouvement tu es pas Zambie oh à combien pas bino ça tu es Zambie Merle WhatsApp je te salue mon ami azana tu es Zambie et puis la personne tu pas dessiné Inda garçon réel sans oublier Bichema Kenzi les jeunes producteurs la personne tu as trop et pas Merveille Land vrai chéri Merveille Land tu as dit que tu comme na biso na suka Merveille Mampuya pardon une minute le nom oyo Bizorbi et Bimi single ya fait rigola ou le bateau mais générique on so yo ki en loufou pas copier loufou aux on va bizarre générique on a so yo ki on va manquer loufou et puis tant que Kabose Boulembi papier mot d'ordre immortalisé venaye lita bembo na dodo te melote mabe mingyo bango pe lelo basali plage on a ki bombanda zu ata o kerote tant ba beta checker les péter et ça va même à rythme en 2010 te voilà masorozi batu ba otela biso beta Kabose Boulembi loufou bo vina générique so bo yoki na ba sente na musique basali plagiat générique na biso donc bon lima bo pesa Kabose Boulembi ça la 3 molonga point
te ngai ngai naza mercenaire naza théoriste na lobby nga na théoriste nga na théoriste nga na mwana kabose nazalaki pa kabose bulembi ya kobeta masolo ate nga nazalaka mwana kabose. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin. J'espère que là vous avez compris. Et moi je vous dis toujours, s'il y a quelque chose à dire, nous serons là pour vous dire tous les caca pambate. Et si vous avez aimé, merci à Dino Massampou, il était avec nous et dans la régie finale, Merveille Mampouya, merci à Franck Stémaï. Mampouya, ouais. Voilà. Merveille Mampouya, toi, merci pour la... C'est bon, on a dit que les collègues ont belé, cité, ont sauté. Dino Lia qui est derrière, vous pouvez monter. Dino Lia qui est derrière, on a vu un aïe, on a pu monter à toi. Collègue, nous avons Freddy Macaouz. Mais on fait un malatanga comme garçon. Mes collègues, non. Collègue, on a un bateau bêta. Bon, Freddy Beta, tu merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin. On se retrouve au prochain numéro. Eh oui, tout le monde décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zouamina site Kitoko, au Tobengi, Toronto City, VIP de Maluku. Et ça espace pour yo, pour nanga. Pona ndeko nyonso wazala na projet à vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai, mpepe moko naturel. Wana poto, ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tio mona presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tu peux ton villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Cité Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin. Parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Ya mibale. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki bokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace
pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficie na triple action mpona baye bazali na mikili ya poto baye balingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana pe na baadresse oyo totieli bino. Maxi Bio Café eye mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basante na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga. Chez Djonga 3. Azongeli base na ye. Na Paris. Oyo. Yesika bozalaki kolia. Komela pe koyoka ntoule na niveau ya 2 fois te. Boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3. Awa. Chaque week-end. Bilenge zongi ya ndoule. A partir ya le 17 février 2023. Ouverture officielle. Ya Bandoule Bokozwa. Chaque vendredi. Suzuki Luzubu. 4x4 grands chanteurs de mon pays. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Boko sepe la jolie kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emel alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live. Oyo Eko Banda, à partir à 18h, tina minuit. Kasi, tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbalamoko Night Club, to boîte et fungwami, à partir il y a minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura,